Bonjour, bonjour, mbote mingi na bino nyonso to ba bolingaka mama ile anitu. Na pesi bino mbote ba boy ma vimpi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bande ko na ngai, est-ce que bolamuki malamu? Biso ça va. Journée bani nango bien, nzamba muso biso na makasi. Hier c'était le 30 juin, jour de l'indépendance, mais naki très fatigué moya ko sala ko kutana na bino vraiment na bilili. Les acquités, j'étais vraiment très fatigué. Le 1er juillet, naza peu fatigué. Na boti te nga na ucho bota. Voilà, nga na ucho bota na boy na ucho bota ngai. Na bisa bino na ucho bota na boti mwana mwasi, hein. Na ucho bota na boti mwana mwasi le 1er juillet na ucho bota mwana mwasi. Ma vana pesa bino comme mwana nga na boti na kotela bino na kati lisolo. Lisolo na beta bino eza boy vraiment bande konanga. Ya bas pe mbali, bienvenue dans votre émission préparez-nous pour le mariage avec la vôtre deuxième maman. Maman Eliane tout j'espère que boza malamu hein. Ah chaîne abiso boyebi tozana Eliane Nitu TV, chaîne abiso to lobelaka de tout et de rien, c'est tout le baka mingi makambo etali hein du quotidien du vécu, ba vie réelle on makambo to sola a na katia émission abiso ya Eliane Nitu TV. Ndeko so zambala Noël boso otomeka na émission on a kosenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV, soko sisi ko s'abonner au kamati activer cloche de notification pour que ozalaka notifier ceux qui tokotisi émission ya sikana chaîne abiso. Tozana ba émission culinaire, to invitera pe ba tout mususu ba ko pesa ba expérience na bango na kati ya chaîne abiso ya Eliane Nitu TV. Mais likona ngona ba toujours que émission abiso za pona ko bebisa te ka Césarande pona ko bongisa. Voilà. Lisona ngina betela bino za ndeko moko mwasi. Abengi nga leo na pasi na motema, abisinga mama Nitu na bengo pona expliquer yo vraiment na oki pasi moko esalinga na motema nanga okokoyeba te mama Elia naza na pasi mona motema okoki koyeba te nga na lobi na ye ani su mwana ngai. Abi mama yo moko lobaka ke lipeka na yo ezali so bongo kolela boya kolela na lipeka na ngai ona ye kolela lipeka na ngai binga mama no nazali mwana ngai na cheli yo lipeka yango lela kasi. Mwana yo yanga ya mwasi abisinga boye abi nanga mama na kati ya libala ndenge tovandaka boye na bombali nanga mama na ngai tovandaka na biso bien tovanda bien ndenge zaka mwasi na mobali bovandaka tovandaka na biso ka bien yebika mabala poto ndenge zaka te ndeka toza mabala poto mama yo monza muta poto mabala poto ndeka to vivaka. Mais mobali nanga mama Eliane Nitu période moko boye bisinga bio nde naza boye fona bandosala kopi ya kokotaka bangulu boye bit tout obi kokota bangulu bino mo boye bien ba terme so to utilisera boye bien kokendo kozora batu koyaka na bango. Abi ngai na moni mikolo yo nasa nanga kopo ekotaka bangulu de temps en temps nazora bangulu na kana bango parce que eza kofuta malamu. Boyebi ke Congolais za la kaso amoni mutu mo asali cop yepe fo sala biso ba Congolais toza bongo soki mutu mo asali cop yo pe fo sala kaka o pe fo sala tout ça ninga za la kaka so mutu mo amoni kaka oya asali kambo esimi ngape fo na sala ye komela coiffeuse esimbela ye mambo suki ngape fo na koma coiffeuse ye komana service traiteur ngape fana koma ka traiteur ngape fana sala ka service traiteur. Donc ba Congolais tozarabo ya sala nini échafaudage sala société ngape fana sala échafaudage. Voilà biso ba Congolais totambola kana biso ndengo na ba malanda ngombe ba malanda ngulu ba bilanda landa toza vraiment esprit ya créativité te tozala ka ce qui muta créer ate to sala nini to tricher ba Congolais tozara ndenge wana na bi en général. Moi so ezana batu mususu ya poto akoma komona Kongo lokola lifelo nga bakino na nga kino na kinango sute na kinanga kinite bandoki ba famille na bandoki et pourtant mona ke muta ote kishasa ngo baloka ete na libota na bango pe bakufela ta mutu moko te ndenge papa na mama babota bango nde baza na bomoi papa na mama babota bango baza na bomoi mais libota azo traiter libota de bandoki bandoki nga na kishasa te pona bandoki fula kumputo kwa nga sina koma poto kinga na okena nga ete okay eza nango show ya moto problème ezate ndeko oya mwasi mona oya mwasi oyo akenda suki chasa te donc ye a muta poto avant nene na poto awa asali 30 ans na poto kina neta yango sote mobali na ye muta voyage aka mobali akendaka na ye azongaka ta mobali ele kopa ebiseke ndenge zawa na bada kokota na nga bangulu mwasi ndimi po mobali azali kokende bobika ba bilokos so kaka voisine asali kaka bilokos yo pe fosa ya bilokos intel biloko mutu nyonso ifo kotaka na bilokos ba Congolais tozaka bongo Congolais yebaka te ke mwana mwasi oyo loko aza kwa Facebook ye eza don na ye azosalela don na ye ngai loko ya aza coiffeuse ngai na kama na ngata couturière Congolais azaka bongo talinga kaka loko mutu azosala
Siko mobali na ye a muta bilokos. Muta koteka babilokos. Asaka babilokos ateka babilokos. Asaka babilokos ateka babilokos. Nenga kenda koteka babilokos. Oyo lokwa kenda Kishasa te. Makamboleka akuna ye aye bakate. So kune nzalaka ndenge talaka ka soko vana na poto 20 ans, 30 ans. Masola Kishasa o banotela ka na ba théâtre, o banotela ka lelo kutu chance ba émission koma. O banotela na ba émission. Mais yo moko boye penza poza na ba idée we ba kineza ka boye, ba unjana batambola ka sans soutien, ba petit mabe batambola ka sans sous-vêtements bata oyebi na yango te. Ndengo zo mona ngona ba théâtre bien ndengo zo mona ngona ba émission. Et ateninge mo penza ki tio vivre. Ah! Ba petite sanka leso bazarande boye. Ah! Ba unjana bazarande boye. Moye bango ezate. O ba baseki sasa baboto la kabatu mibali. Basala kazakala ha bazremela yo moye bango ezato ta na ba théâtre. Ozo kana ba émission. Mais yo mo so kiti sur le terrain, okika savubu, otal na kasavubu. Ba ouaye. Bana ba commandé boye. Otali Bana kenza ba commandé na maquillage boye. Otali Kishasa commandé boye. Ozo kamwa. Mwako kamwa komana. Ba tebele ba bossa na yango penza. Ba sona mwako kamwa. Ante po na nini ba kenda ka sur le terrain te. Fila kumputo ba vendre la bango fromage sur le terrain ba kenda raté. On comprend? Le quoi bakenda sur le terrain te moyen ba makambu ezakate. Siko yo mo o kangama na poto mobala kenda ka zala ke basala ke ba parce que ya kenda sur le terrain yo kenda raté. Ya kenda me yo o kenda raté. Mona mo so lobi mama mobala nga idée lobi ke ndenge zabwe ndenge na zawa na lingina bana ko bema bato na poto. Bano mema bato abi efutaka bien. Tala masa na ngana kutasali yango kitoko ezo pesa bien ezo futa kitoko. Et futa combien? Abi mère ndenge zana entre 6 à 8 shaba. 6 à 8 shaba d'accord. Abani na ko lambe na mukie aola mana mwasi ne mukie azola ma mwasi ne mukie. Mwasi andimi. Asengi mwasi eloko nzoto. Pesa ngeloko nzoto na zikop moboe. Na okotsa mutu na 8 shaba. Na okotsa mutu na 8 shaba na 8 shaba wana mère. Tozo 4 shaba, ngape tozo 4 shaba, ponga mno yana mutu yotika na ndona 4 shaba. Ok, problème ezate. Moi ça abi d'accord, il y a pas de souci na zo pesa yo. Asenge ka biloko nyonso o pesa oyo boye boyebi kaka. Soko oza deja ko bengisa mutu na eloko mutu koyeba. Boyebi ka ndenge zalaka pesa eloko boye. Mona mosa kamati nyonso apesi o boye, ta muso ba utona preuve boye. Et apesi biloko nyonso comme il se doit. Ndenge mutazake mutake mobembo ndenge ko kenena kozonga. Moi mbale ebisi bon ngana okende kozo mutongo nazo ya na ye. Moi sala bimbongo abi mbongo bapesi nanu ndambu. Bapesi nga nanu ndambu. Parce que o bapesi nga oyo yona osala na ba démarche. Ozo comprendre. Ta on osala ba démarche. Na wisha bana pe ba kopesa ebe kende ba démarche ko kende. Mais yo ozona ta 4 shaba ngata nazo na ngata ba 3 shaba ta ba 2 problème te poza eloko na yo. Koza mba liboso ozo 4 shaba. Ngai sikoyo mo ba démarche na osala boye na boye. Alambika moi ça l'impie penza bino bobika biso pe basi akali kamba parole kaka maloba ya kitoko suzaka na munoko zonu moi si bien. Allez moi ça pesier ndeko mobali akei okenda akei akamati aye na moto zaki koya na ye alongolie Turquie wo amemie na Turquie Grèce wo a temporiser azongi poto azongi koto. Bavandaka na moko babengi Saint-Brieuc azongi. Abi bon, na c'est déjà première part, na ye déjà, na tiki déjà na Grèce. Au moins fakina sala na mwa boye, na zongi na mwa koto ndenge za boye. Après na bonga malaki ndoko zoye na ya na ye. Moi c'est le roi za mutanda kwa vandaka na ndako. Limite, ne mbala pese be explication. Ye akamati atiki mwasi na Grèce. Moi mobalo. Donc nenga kenda Kishasa. Nanenga kendaki Turquie, Grèce. Mobala saki 2 mois. Banzela ne sozo kende. Moi sa yebi po basolo li na moi site. Basolo na moska na okendo ya na mutu. Na eloko na yo. Basolo li bien. Babenga na kape bien. Cheka ne pa appel vidéo. Bazo so na bango pe nyonso en tout cas nickel. Eloba mindele nickel tokos. Eloba nango batamboka na biso tokos. Nde biso na linga to ba tokos. Tango azongi koto yo. Abandi susu kosa mo ba bilokos na ye. Ba bilokos na ye. Un mois eleki. Bon moi nango mutongo kende ko zabi
mama ya ndenge na yene bongo fa vanda nanu kuna ava nanu mwa mikolo kuna anatanda to bongisa nini akota koto moi c'est pas bien problème ezate avanda na yeka problème ezate akei musala abeti musala 3 mois azu salaire na ya 3 mois na poche wo asali bilokosa kiti kishasa ke ya teki bilokosa zongi esali moi 6 mois donc 6 mois na esali yango 6 mois oyo ya tiki moi si wapi na mboka nini na Grèce moi so yakende ko sona buku ya moi si na ye atike na Grèce donc nenga atike na Grèce asukola misu amona mwa putu ville ndenge ezalaka poye abongisa koto place nini akochaye abongisa place ni ya kocha moi so ya utine na Congo abongisa le sika ya kochaye na kobongisela moi so sika ya kochaye ele kimikolo ayebisi so mosa bi bon yo pesa so buku na sa nini na kende kozwa ye siko na Grèce pa identika ye na ya na ye mosa bi problème ezate buku yango tango ba démarche bandi asimisaki moi 6000 euros wazoki zona no 1000 oyo ne ba pesa la ba avance au fur et à mesure ba pesa ba avance na bakisela kaka mbongo moi sabi me bakisela ngana no mbongo bako pesa 4 chaba bia yuzo bana bakisela mbongo ozo batika ba bluka na kenda wana kinu wana otika wana ifaki na futa dépôt bluko ndenge silaka te ekotaka na dépôt apeska be explication de ka ezalaka etikala na dépôt bluko etikala na dépôt parce que bluko etikala kuna na etikaka ngona dépôt na kotika wana palette tala kaka bakangela ifaki na futa boy na boy bika baso batonda ba incompréhension moi c'est à comprendre asenge pesa nga buku nekende koza moi si wana kasi to ya na yepo bazo futa mbongo oyo etikalaki azwi 500 euros apesi moi c'est que 500 euros yango oyo soki na ye ba osisa mbongo po bandeko ne mutu bazo bengisa ye so ba sisi mbongo aprenga pena kamati na pesi yo moi c'est ndimi azwi 500 en tout et pour tout moi moi c'est azwi 1500 moi mobali aki azwi moi moi c'est ye na ye tango ye na moi si oyo alukeli ye chambre na ndako ya batu lukele chambre na ndako ya batu mona mwasi ake na ndako ya batu asali nini avandi lakisi yo bando vandawa chambre na oyo yango oyo anatandana kendo sa nini kobwakisa yo ok obando vanda awa anatandana kendo kovandisa d'accord mwasi pe avandi na ye mwa mobali yaka kotala ye tout ça azongisi pe mwasi na ye pe buku na ye mukanda na yeke yango oyo tout ça mutango aye mais siko famille na ye bakomosala nga mbilinga bakomosala nga mbilinga mbongo faki bapesa nga balobi nazela nano omoni na comprendre pe oyebika makambo ndenge ezalaka babi nazela nano naza nanu kozela ekitaki emataki ok problème eza te kwa azoki deja mwa 1500 ayaki mwa calme ayebika basani babakisela ye mbongo mwa mobali akamati ko mwa mwasi aki kobwakisa ye mwasi na ye pa ayebika aki mobali ayana mutu azelaka mbongo ake kobwakisa ye kokende kobwakisa ye abwakisi ye pe tango abwakisi azongi na ye pe na ndako mais mwasi ya ndako na mwa mwasi oyo basololaka na bango te po ye ayebi na ye te eza kaka mutu oyo asali nini aye na buku ne mais basololaka na bango te bayebi na bango te eloko moko te mwasi atiraka na ye attention te soki na nini non etali nango ye te sikoyo mwa mwasi oyo tango akomi kokoma ndenge akomi abengi pe kini ti ndenge ezalaka kaka apesi itinéraire tobandeki na Turquie tokoti Grèce tolongo Grèce ne to abona minito na déjà na Panama mais na mboka na biso babenga ngo Saint-Brieuc na kati ya Paris te mais na mboka babengi Saint-Brieuc yango ndi mboka oyo na vandaka ya Alléluia amen ndeka masolo ezalaka masolo ezangaka te na mokili sikoyo mwana mwasi oyo lisolo oyo yake kobeta ke nonga ndenge na ye ndenge na komeli tout ça boye tango abeti lisolo pa camarade na ye camarade oyo abetelaki lisolo ayoki keto boyebika jalousie ndenge ezalaka bato mokili balingaka te moto azala na moto azala malamu quelque soit na ndenge nini moto azala bien te bato mokili balingaka moto azala na pasi so moto azala na pasi wana mokili esepeli so aza na pasi te mokili esepelaka te eza rare mpo moto alinga mpenza bisengo ya moninga to mpe bozwi ya moninga bino boyebi depuis la nuit de temps ça a toujours été comme ça tango abeti lisolo na moninga na ye itinéraire nyonso na ndenga ye apesi explication abi oyebi ki alingi nga penza na ye penza na mukanda mwasi na ye yango mutememi nga penza na ye nango penza nakomi na nga awa bafoto pe akangi na chambre na ye atindi mwa mbala kende kotie na ndako oyo ezaki kolo ndako azalaki te yaki 3 chambre na salon kolo ndako wana aluesaka ndako na ye yana nka ndako HLM kolo nango avandaka ndenge wana taluesaka yango kaka bato atindi pe bafoto
poto ya ndako azovanda tout ça camarade na ye atelemi akei komona petite sœur ya mwana mwasi oyo kolo mobale topesaka mobale kolo mobale kombo Ani aki komona petite sœur ya Ani Ani makambo minene boye mama oza au courant fiango ka tia akei semeki na bino tia memie kaka amemie ndene abi bongo mobali ya Ani azobi mana camarade na ngati aki kotubela sikola ndenge kufunda mobali ya Yani azobi mana camarade na nga yo yebi kaka mobali ya Yani taka muta uti poto bakute pe na camarade na nga pe na ko lobelo kote balingani tout ça nga pe na yebi kaza mobali ya Yani be na osani poso na ye ko loba ya ezala osongi ya wana ki na ko loba te mais na minute na bisebino boye moi aza na poto tala ba photo yango ba photo pe na mobali ya Yani yango pota muso bakende ba mambo lokuta moi sa camarade nanga muta mema e poto mobali ya Yani bakende kutavana na mboka mo benga ngo Saint-Brieuc tala mboka vandaka yango akomi Saint-Brieuc tala ba photo yango yo ndako vandaka yango oyebi kenda poto ndenge nini mobali ya Yani ayaka na mukanda ya Yani azuye na mukanda ya Yani asali makambo nyonso tutututu na ndenge bakenda na atangele na ba itinéraire so bakendaka liki Yani alobi Yani ka yana nga kasi Yani kako bomba ya Yani ata bo photo ya semeki na ye pa kamatika photo wana atindeli Yani est-ce que moi si oyo ana photo na mobile na yo oyebi ye yabi na yeba ina koyeba ndenge nini na yebi tese ngala yeba batu na nyonso za bango na yebi bango abi Yani yana ngai ya koma yo ko lalisa misu boye to mona katina ba théâtre ke mibali bayiba ka mikanda basi na bomba mimela ngo batu na poto ndenge nini bofa memi mutu na poto Yani yo yebi te kezo na mbanda kuna na poto ona yebi te mais oyebi ke bofa mema fio na poto na yebi bongo yebi nini ke oyebi te kwa na mbanda moyebi ke bofa mema habite bofa epesa ngai 1500 euros ayebi singa ki azukop moko boye awa mema mutu na poto na mukanda na pse Yani batu ba mema kabaleki na bango na poto na mikanda na bango bazana bango ebele basala makambo na Yani ngai leki no naza awa biso baleki no toza awa Yani ko fungola ta mutema te opesa tande kono moko aya lelo oyo mukanda no ememi mbanda na poto moi so aza mbanda na yo tala camarade mutaye ko yebisanga tala na ndenge bosaki boye na ndenge boyoka naka ba 8000 euros ndenge lamba kiyo donc na makambo nyonso bandaye ko lamba ye zoyebisa boyebi mibali ba betelaka ba makambo nyonso leka na bandako na bango donc na ndenge yebisaki mwasi ne bakopesa 8000 ukozwa 4000 na ndenge apesa 1500 nyonso yebisaki na mwana mwasi na Kinshasa na makango wana explique ke nyonso tellement bolingo lo langwe lekaki explique ke makambo wana nyonso tu mobali na yo alobaki akopesa 4000 bakofuta 8000 boyina boy tout ça apesi ba détail yo leki apesi yonka makambala ya ebisaka ye yes kwa abenga ninga ko condamner ya olio seli sabso baleki no pesa biso tamkanda to ya poto Yani bando kenda 30 ans nga mboko te mokamati mukando pesa na mobile no amemelo mbanda na poto donc mbanda ye na mukana mbanda azu photo mobile aye Alexis mobile photo tala photo po evandele bavandela ki te o baolia na mbanga bavandeka mo sa vane mobile avande tala photo yebi photo kasi fi on ebisako oyo ayeki na nini okasi yet ozo photo ngo wapi abi mama na yo mwasi oyo oye na ye na buku na ngai azande mbanda azande mwasi na yo mwasi na ngai papa lingo wangana tala boye makambo nyonso yebisaka nga na ndako tosololaka nyonso po kenda ko yebisa ye oyo makambo nyonso yebisi na camarade na ye yebisi na leki na ngai tala source nzela makambo donc Yani oyo kolo mukanda aye koyeba makambo après ina neke bazola embanda bamimela embanda na poto ye na mutuka mobala kote makanisi kake na ke kozwa mutu to bando sa makambo ko mema ba ngulu ye pona ye bamemi ngulu nzoka ngulu bamemaki ngulu mobali na yali yaka botala niveau ngulu o mobali na yali yaka do mobali aye na ngulu na poto po asa dini po ali yaka ngulu na ye abi mamelian tela siko makambo se leki ina na prenga na yeko yeba makambo siko na minute onga na kosala nini na sala nini na siliki oui kosilika na siliki koswana to swani me mwana mwasi yango ase aye aza deja awa
Mobali abwakisa ye deja mama. Si bapesa ye na récépissé. Ozomona mitema mabe ya mibali. Mobali azu penza buku na ngai. Aye na ngona mwasi na poto. Mama, lokola apesa nga 1500. Mwana za makantika kyo za makango ezate. Pozo bisanga to mundi bande kone bazawa, au moins tant tozo 8000, azuina nu 1000 euros apesi ngai. Tonga so kende ko zoa na mboka na bakselinga 500 euros. Tala mobali nenga jouer jeu. Mobali asakani na ani kitoko. Asakani na ani na nenga osakana te. Mukanda ani memimba na poto. Na minito bana kita benda bika. Benda biko pesi mbwa boya bina kolia te. Benda bika. Auto na suko asala nini? Ngabi osa nini? Mukanda na osa na ngona maboko. Ese kendaki ekoti si mutu asa ye. Okosa sikoyo nini? Donc soki mobala okende kozo mutu azo na yesu tubana basi keba bako memelo mbanda na mukanda na yo mokotala ani mukanda na ye memeli mbanda na poto ndenge kaka ezalaka mwasi na mobali bozo swana bandeko kaka na koswana wana koswana kaka nde ba swana mwasi silikeli mobali na yeti mwasi silikeli mobali na ye bandeko na kosilikana mwasi silikeli mobali boyebi nini mobali akangi biloko akepa mwasi wana mama niti ndoto oso boye mobali akangi bisaka na ye akeye pa fi wana mais adresse pa fi neska vanda ka yebite mais bavanda na Saint-Brieuc est-ce que mwana mwasi ndako vanda ka ndemo mwasi o anikolo mobali ayebite donc nakati ko sona mobali asimanzela akangi biloko na lingi makelele te siko changa makelele na pesa ki yo mbongo so na pesa ko loko te na pesa ki yo mbongo eloko akande batu baluwa kamikanda batu bayaka na donc 1500 ba pesa ki ememeli mbanda na poto na minute ndo to babwe mobali akei akena biloko nyoso tuta tikinda ngome asimizela akei akiwa pa kepa mwasi wana azongi ndakute azozonga ndakute azola pa mwana mwasi wana tala pasi yo mutana mutema botala pa ba pasi muso mibali basala kabasi botala ba pasi muso mibali basala kabasi mwasi aya poto na mbongo ba parents na ye mobali mutabinga saka ete banda ya poto ça fait 30 ans aya poto na mbongo ba parents na ye mobali pe aya poto na neba yako kutanela awa na poto baye baneli awa na poto basali bolingo basali libala mais mobali na kokendaka ba voyage ya kin kokendaka ba voyage ya kin aki ko tomba amoureuse a tomber amoureuse atali gauche droite abina onyo kwa matin zoba na ngaza na ndako na mama mwasi na ngaka na mukanda na ye botala niveau ya mutema mabe ya mibali mbeli ba mutema mabe botala niveau ya mutema mabe ya mobali yo niveau ya mutema mabe opesi mutu pasi ke ozweli mbanda me mbanda yango aye na mukanda na ye ay mama Eliane est-ce que naza humilié mama oko mama je suis humilié donc mukanda na nga ememi mbanda na poto naloba te nakati koswana ndeza matata kangi pe bloka kei et pour moi c'est meki na poto mama nito tala niveau ya motema mabe ya mobali yo voilà comme nazeki nango ya koyebisa bino lelo yango wana nikamona kina ngo koyebisa bino kala minute auto benga na bona pelisi kamera ma mona ela bino lisolo oyo yilingo kikishasa te poani banda babota bino ninge bobota mabino so 5 ata muto akufa te papa akufa te mama akufa te bino so 5 bozali babota bino 8 papa akufa te mama bandoki yango bino bokanga ba fe bokanga ka ba famille bandoki bokanga ka bandoki yango basali bino nini
na mabota na bino babali bino boboti bana siko bandoki obokanga ya musala nini oyo moto linga so kende Kongo te ngana Kinshasa te na linga Kinshasa te pona bandoki baza kuna pona bandoki soko za ko kende Kinshasa mamoko yeba fo kende Kinshasa po yeba Kinshasa fonctionner ndenge nini tango kanga mika fula kumputo mo yeba fonctionnement makambo akini ezaka te mo bala comprendre ayebi ke yo linga Kinshasa te o kende Kinshasa te eloko moko te donc akoki ko manipuler dada ko beta yo dada. Yango beti bloc à pauvre père à beti dada mutema mabe. Moi c'est faut rappeler vigilante. Moko faut na vigilance. Quoi se passer à mobile confiance à 100% il y a 1 milliard %. Faut moi contrôler zalaka. Ko sala ka mbali mikakao confiance à la veglette moi contrôle pe il faut ezalaka. Joyeux anniversaire à toi ma fille chérie, ma fierté Naomi Nitu Mukendi. Je te fais de gros bisous. Ne sais pas que na autobot à moi aussi. Donc c'est l'anniversaire de ma fille chérie Naomi. Joyeux anniversaire à toi. Bon, la bande à baza. Bah, tu prière pour les lotos à vendredi. Ne bon, mon abo, les kaleka, bah, tu le sens, mon abango. Bon, c'est la vigilant. Moi, c'est la vigilante. Ba courrier, ya kana boto lettre, yo ta la rato qui parate. Mon bal ka fois zoka tangate, zoka ba courrier talaka. Courrier, ye courrier lobinin. Oza négligence ba courrier, otala ka ba courrier te, okipa ke loko moko te, yo yebika ko ke musalo zongo lambi fufole olali. Non, pas comme ça. Moi surveillance pe, il faut ezalaka. Pona lelo, to ceux qui wana ki Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalo sakumuna, nzamba nibeshanini bana betu. Bon, je fais des gros bisous. Tokutana tout à l'heure na live. Bye bye.